laisser tous les corps remercier bino mingi baye bo mesana kolanda émission na biso ya www.zoomel1000.com. Donc si bino mbote point été vous allez comporter toujours confiance na émission na bino o mesana kolanda lelo to bomeli bino basango o bokolanda na mokolo ya lelo e boni na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobomeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali komekana na ndenge ya verité yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoomel1000.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi ya kopesa bino basango oyo etali mboka na biso république démocratique du Congo. lelo tobombeli bino nini lelo tobommelaki bino basango oyo ezali kotalisa ete bana oyo bazalaki bakuluna avant oyo bana ya changu oyo barécupéraki bango mpona kopesa bango baformation lelo ezali esengo mpo ete mokolo na bango oyo bazwi bacertificat na bango ezalaki mokolo ya lelo bamisusu bazwi badiplôme na bango mpe bamosusu bakomi kosala déjà baformation na bango mpe bamosusu bazwi mpe mosala par exemple moko akomi meme chauffeur ya lingala facile ezali esengo mingi mpona kotalisa ete bakonzi na biso ya Congo ya bala oyo na nzela ya président na biso Joseph Kabila fils de la paix babosani moto nyonso tu te mpe bazali kopesa maboko na moto nyonso na bamisala oyo to na baformation oyo bano ya kuluna bazwi ezalaki baformation moko esengaki bambongo ebele kasi président de la république lisanga na association mosusu batiaki maboko na mabinga na bango mpe bandimaki kofuta mpe ete bapesa bana oyo baformation wana nde ezali likambo ya malamu oyo bakonzi na biso ya Congo bazali na vision bazali komona mpona avenir ya mboka na biso république démocratique du Congo. Vraiment tobeteli bango maboko tolobi ete mboka soki ezali kotambola boye ezali malamu mboka soki ezali kokende boye ezali malamu mpo ete lobi tokozala mpe na bato oyo bakozala basungi ya mboka mpe bakozala bato oyo bakosalela république démocratique du Congo. yango tozali koloba ete biso mpe bato oyo toye na bapays développé tolobaka yango ntango nyonso biso mpe bakongolais oye na poto tosuka kaka te kolobaka oyo mikiliste okaka na monoko kaka ngai mikiliste kolakisaka bavwatu koloba makambo ebelebele ntan wana esi eleka bandeko ntan oyo akolakisaka bavwatu ya kolobaka n'importe quoi esi eleka sikoyo bazali koyeba vrai mikiliste na mutu na ye po lelo soko ozongi na Congo bata Kinshasa bakotala moto oyo aye lelo ate omemi bavwatu likambo te mais amemi nini un plus nini aye amemeli biso na mboka eloko nini ayeli biso ya sika na kati ya mboka bakomona yo mikilisi ozongi na kati ya mboka ovanda kaka boye oyebi moto soki awuti poto premier jour deuxième jour bazomonena na sola poto tala kosala ba une semaine 2 mois soko omemaki eloko te esili ye bokomi kokroise bino nyonso na couloir kaka bona bakinois wana bakomi kolakisa kaka mosapi na ndenge ya monoko ezali malamu te yango toza koloba ete yo moto oyaki na poto zwa formation na yo ya ndenge ya kitoko zwa sala formation na yo mpe zwa certificat na yo ubie diplôme ntango okende na mboka okocontribue na 1 plus mpe bacongolais bakomona ete omemeli bango likambo ya malamu mais soki oyekaka awa ndenge balobaka oke kufa nkuputu ezali mpasi mpe mawa ezali na bato mosusu baya na poto awa batekela lopangu famille etikala na esprit kaka ndenge totekela lopangu bwake ya kozongisela biso te mapangu 3 mapangu mais moto akoma awa na poto akoma na ye na esprit ya lipwa akota zamba komela masanga bamakambo ndenge na ndenge yango tozali koyebisa oke retard na vie eza te soki ozali na volonté okoapprendre eloko oyo ozali koluka ndeko na ngai yango tolobi ete ntango yango oyo bobanda kobeta baporte de gauche à droite ezali mpe na baassociation mosusu wana poto soki ozali na likanisi ya malamu soki olingi koapprendre bakoki meme kozwa en charge baétude na yo mpona kolandela yango jusqu'à ce kozwa certificat na yo mpo bayebi ete okocontribue un jour mais soki ozali kaka na esprit ya kokendeke na banganda komela ezali na ntina te yango wana na oyo tozali koloba na bino lelo tolanda na babilili oyo bandeko na biso ya Kinshasa bauti kosala na Congo to na bana oyo bakuluna baformation bauti kozwa botala ndenge bazwi badiplôme na bango ezali esengo mpe bomona ete ndenge bakomi bafutur cadre ya lobi na mboka ya biso Congo na oyo basili kozwa ya mwa moke na formation basilaki kosala bolanda mpe bomona ezali esengo mingi yango na bolanda yango nsima tokozongela basolo na biso bajeune oyo bakoka kokota na banditisme to na makambo ya mabe ndenge na ndenge bakomi récupéré grâce ya honorable Pacho Panda élu ya Chango basilisaki formation na bango ba jeune wana na INPP pe bapesaki bango ba brevet reportage David Sala. Cérémonie ya remise ya ba brevet bonzi melanga eyindaki na ndenge ya kosakana te. Plus de 300 colonels oyo honorable Pacho Panda élu ya bana Changu oyo akendaki kotika na INPP po bazala former lelo basilisi mosala na bango bazali kopesa bango ba brevet na esengo ya kosakana te liboso ya ba famille na bango liboso ya bakonzi ya INPP ADG ya INPP ye moko azalaki na point Pacho Panda azalaki na esengo d'abord ya koféliciter président ya Assemblée nationale Evariste Boshab na ndenge asoutenaki ye na likanisi oyo lelo bana oyo bazwi formation kitoko ba mécanicien ba électricien ba plombier ba chauffeur ba technicien ndenge na ndenge bazalaki na kuluna lelo batiki
honorable Pacho Panda na mikolo lingala facile a expliquer ndenge makambo to ebetamaki. Idée est simple, to kamata ba jeune to identifier bango, ministère intérieur, présidence de la République, baba partenaire na so ba sali sabiso, to pesa bango culture à citoyenneté. Bana ba valeur ya biloko ya bato, ndenge ni ko banga biloko. Après to zui bango culture to tili bango na formation na INPP. Formation moko eza na valeur à $300. Mais INPP na ba corps to zaki na ba sali sibiso ba ndimi pendant 8 mois ko former bato. Lelo, merci Lingala Facile, initiateur Zachary Bababaswe, a eu 2 chauffeurs, ex-colo, ba chauffeur Lingala Facile. Reconstruction pe yangoyo. Ba maçon ba chômé. Ba mécanicien ba chômé. Yango to pesi mongo na maboko à l'état pour na bazo musala. O ya zaki kolo na comprendre que possibilité de l'itatika. A comme le pe muta musala pour gagner vie na bien. Tala mutuka jipo bozomona mutazo kumbango ye bazaki mona kuluna auti kozwa brevet na ye yoka esengwaza nango ya koloba ndinga komi chauffeur mutema kaka nyonso mutebo honorable aza o baloba ki nyonso pona ngai donc ça nyonso sali o ezaki donc suwe na ngape vision ngi zaka na sali loko oyo mais makoki bano sanga mais ka honorable Pacho Panda nda sali ki lelo ngape na koma chauffeur et ki bateba ko mondimanga quelque part na conduire mutuka bien nde na komo conduire lelo. Likanisi oyo Pacho Panda azui eza malamu mingi ya kadrema ya ba jeune. Kasi ekozala malamu koleka soki gouvernement azui likambu oyo akende nango mosika feke bala kuluna bazala bien formé pona makambo nyonso mabe sila. Ete ya bino. Bandeko babolingo na bazi komoni uti ko mona babilili wana ezali esengo mingi pena komona bana ya Congo ndenge bazali na kati na esengo bakuluna basili ko sala formation na bango bato bazalaka na ba idée ya mabekala mais lelo tala basali formation na bango bazwi ba diplôme na bango lobi bakosunga mboka lobi bakobana ko sala ba formation na bango ezali esengo mingi. Merci na président na biso Joseph Kabila Kabange oyo akotisaki maboko na libenga na ye po ete ameka pe kosunga bakuluna oyo bazali na kati bauti kozwa formation na bango et merci na ba association oyo akotisaki pe maboko na mabenga na bango pona kosunga pona ba formation na bango ezali esengo mingi yango tozali kosenga na bapeuple congolais biso nyonso topesa na maboko po ete ntango oyo ekomi ete tozala sikoyo na lisala mpona kotonga mboka na biso tozonga kaka na bapense ya karate ya deuxième république sikoyo tosengi ete tofungola mayele na biso toyeba ete mboka na biso ekende liboso motu nyonso tu azali na droit ya kocontribue mpona un plus na mboka na biso yango ete ezali esengo ezali kitoko mingi komona ete bana oyo balingaki bazala na makanisi ya bakoma bacriminel ya mboka na biso mais lelo nzambe asali ete bazwi formation na bango makanisi ya mabe ya bacriminalité wana elongwe mpe lelo bazali na idée ete baservir mboka na biso Congo yango tosengi ya bino mpe bato kozali na kati na mboka bapaya na poto bosala mpe baformation na bino po ete lobi tokende koservir Congo. Merci na président na biso lerasi Joseph Kabila fils de la paix na oyo utili kosala mpona bandeko na biso oyo balingi bakoma bakuluna mpe na oyo osali po ete lelo bauyana kose retrouve na ndenge balingi babunga nzela. Merci mpe na bassociation oyo basungaki bango tosukana mpona lelo bozala kaka bisika bozwami nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino. Merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto azwi na ndenge tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.